Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana. Désolé, soy moi été ma belle, soy bololo, moi on les attend. You feel jusqu'à Goliath. Parce que quand j'ai dans ça 7 jours, c'est le 4e jour. Est-ce que dans 3 jours vous m'appelez dans ça là? Mais soy na qui était ma belle. Au cas où ça que moi été. Na au que moi ndé na butu mala l'écoute aux hommes na qui ça là. Moi ko forcer Goliath qui. Moni ngai zaka moi soko zolia munoko moni ko changer moi go. Ya munoko soko zoka bien te. Bon, au sombra ta banana. Parce que quand elle a dit qu'elle a bouté. Ni sus. Ne vous tenez au cadeau articulation sont pas ces fièvres, c'est rien que tu n'as la mousse dans bouton mais le quoi mon équipe là qui n'a pas ce que je n'allais de pembe je serai en mouette. Il y a un banga pena bandaka. Comme il a bakisi. Na moi il n'a pas contaminé. Bakisi Salut. Ma belle. On a dit que c'est une maladie contagieuse, mais avant d'avoir bakisi il faut docteur atala nanu yo ayebisa yo soko zobela réellement moni ekozaka kosukose na onde wana oyebate bon tala kisi wana ezalaka poison kisi ezalaka poison c'est-à-dire ezali mpona koboma microbe oyo ezalaka kata nzoto bo sikoyo afe kodétruire ezalaka kata maladie quoi soko ekuti microbe te na kati ekodétruire sikoyo banzoto na yo ça ne va pas il faut d'abord basala yo examen na médecin bongo après omela mais là, qui se met là, oui. Maman, bonne. Maman. Bonjour, madame. Azali. Bonjour. 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 Comment ça va? Papa, malembe aliwana nzoto nyonso pasi pasi moyete. Ngai. Ngai na nzoto. Vanda ko mama. Bon. Excusez-moi. Ma belle. Oh, tout d'abord sur mélanine hein. Au pire on va boire là-bas. Oh, mélanine. Tô mela birma. Biso wa moyete penza. Nanga pe kosokosa moitu misinga na butu na lalite. Loko ezotungisa bozwi ata matungulu. Esika moko na ba fièvre wana ifalenga pe kaka. Ba fièvre mizona. Osa ata ba matungulu wana. Dudu. Boniko? Ko nini? Yoko munga na bango. Bonso moninga adie bilika mwana to ko kolakisa ete. Matungulu ezalaka bien. Malade obazo ko beriza malade ko lakisa moninga. Ha? Omona ngo wapi? Njere. Pourquoi Dudu yo? Eloko zo komona na miso vraiment il faut ba yebisa kaka. Eloko ni ezomona na bazobela. Eza maladi. Maladi ni. Maladi ni. Maladi ni ezaka maladi lokwa maladi nyoso maladi ni yo mu bazokoso. Bazala maladi ya kosokoso. Na mwasi na mobali. Contagieux malade ngo Mais ezanga kisi. Ce que je peux rater. Tala. Awa bazoya na masanga. Komela na verre thé. Kinga. Verre salana.
eza contagieux na verre na basani bilamba soki bozoki s'échanger okoti nango dudu boni boye tika makambo pampambana toye epai ya mopa epai ya moninga bo apesi masanga namela te namela na molangi kasi nono mona te bato bazokomela masanga na molangi tika bato boye boni bilobelako dudu talaka na miso di ngasi nayebisi yo ngasi nayebisi yo wana esabo ezozokisa ntina motema motema pasi moto moye tika komela mai ile nyonso salaka babiloko wana lobi omona ekopolisa yango soki polisi yango nde ebikisi moto tomonaka osuni mama tika nga nakomelaka na molangi mpona nini papa alingi nasepelaka kaka komela na molangi songo vere eza nango papa komela masanga na molangi lokola ndiba nangini esili bon à votre santé onzele onzele wana osali nini nini toyowanaki na yo ndenge ko dudu yo mesala na molangi nalobaki na yo nini omela na vere dudu yango ozwi nini eloko ni elango yo na lango te nazokoyebisa yo makambo ezokomonana ifo nayebisa yo koyeba yango te monzele tala olingi nga nazonga na ndako so nayeba mbeto yangi nazonga na ndako bongo nakende na bando kolala nayela yo secret pardon na motoki epai kosokoso epai cher kwedi il faut kosala attention na yango malade kozokobela nayebi bien malade oyo ezanga kisi ezaka na kisi te faut kosalaka na keba dudu nini ko tikana soki baza koyeba te tikana yebisa bango malade bazokobela nasali mabe yo eza monganga makamaki monganga wana ezali te dudu opesaki dudu verte mosher tika elingamelaka na molangi po bano biso osuka bavere bien quoi te puis batia wana frigo balade eleki mingi mosher même biso tosukola bavere na mai ya moto kaka mpona bamaladi wana malade eza contagieux epréfère kaka ndenge te natika bana na ngai na mokili bon di kwedi nayebi ke tosala esika moko 4 jours 7 jours bapesaki osa déjà 4 jours ozoya na mosala te. Mais je suis malade. Oui, je sais. Nous sommes des intellectuels, il faut quand même se dire des choses. Oyebi malade ozokobela ezanga kisi. Ezali malamu te. Naloba te. lobaka likambo toyelaki awa tobima tokende dudu lobi makambo toyelaki a tobima tokende kimunga yango yo yekola kaka na ndako ya bato oyo. Mais il faut y battre, mon cher frère, de quoi vous souffrez? Mais je le sais. Oh, mais de ça c'est un examen, Doudou. Oui, mais 4 jours déjà. De ça, c'est l'examen. Donc, grippe, ça la grippe et qui c'était? Oh. Et alors? Madame, il y a une chose que... Vous pouvez voir tout là, c'est la grippe que j'ai. Ah. Ah, il y a une chose que la grippe. Docteur, le bac est la grippe. Il y a une chose que la fièvre. Voilà, madame a dit que c'est la grippe. Maladi wana ezanga kisi. Tikala kaka kotikala wana kei. Oui. Et yeba ni avec des intentions ici. C'est pas des intentions, nazo ko yeba so yo lingi ko yeba te. C'est tout. Mais Dieu qui est au médecin. OK, au moni médecin et monsieur qui nazo bela na za grippe. Bon, tikaka de toutes les façons, na yela ki yangote. Mais bon alors, dis que na ko yeba sabino que moi na bino masasi. Atika ko fréquenter moi na ga lindondo à moi. C'est tout ce qu'il y a comme problème. Ma fille est fiancée
na mobali moko ya famille riche. Donc mwana bino Afrique atika mwana na ngai. Nie. OK hein? Donc maintenant donc hypothéquer mwana na riche. Non. Elle n'hypothèque pas mon enfant. Et puis tu crois que moi ça souka ça souka yé pour avoir la sauce moi ben na yebisi bino yesi la kaka ndingwa na mona ile susu ayaka te il fallait bandaka na yango le musa pa pamba soko yaki na makambo no bidi kambo yela ki mama pesa moninga motema moninga zo bela uzolo bele makambo yo kuko pesa susu moral na yema pe saka ndingi wana leka mona yela ki na lobi yango kala so dudu yepa makambo udala ka boye pepo ni kama tu asa ndingi penza tena masanga ngo bila mbele bibi ngaka pa mila ta kumila mutu ya kushanje te ana katiba tuvandi akulu kwa basi ngani makango basi mabala ba makamu bana mikia katiba makamasa penza moiti soki ba soki pona basi na ite ba kota kana pamu na il a un comportement compliqué dans la sala kuna même ba de ça ba tasina no kite o wala zumona yongo pena sasa ba ko bela bisute donc amoni grippe en dire ma dire sur nambo il a ba mo ko incurable ça itu ba courage le ngona ndako no tuya ko bela muninga ba makamandengo malamu te c'est un garçon to sara nega moi tukuta na musala mais sinon aza pena mutera wala mute papa na mama ipana biso kuna kosala remarque ndenge papa na mama bazo yanga bazo bela baza na maladi esuka nango babaki sike nga na otoboyana osepeli nango mpe ondimi yango mpe kasi ndenge ozoloba mpenza okanisa nga naza na kati naza te na likambo na kati wana yo oyo papa na mama baza banzambe ase so bango bapekisi yo nzela na efo yo okata yo moko bango so bapekisi nganga moye nasala autrement eza te baza banzambe ya se so balobi likambo fo ndima oubliant ke nga na o toumeli tobandiki fiança obanda kala bandako mpe pembeni kaka sikoyo nayi nasisa université awa nakokoma mpe na mbongo te nakokoma mpe quelqu'un na bato misala mpe bakozala bango mpe na ndako mpe okozala na patience wana te non mpo bango baza banzambe ase balobi ke boya masasi mbala moko briskement na boyi mpe masasi elokola bango baza banzambe ase ata mobali yango akata na motu tian baye na ye kaka amindondo ozwa mobali oyo mpo ondimi kaka wi mpo bapara nde banzambe ase balobi yango ondimi yango mpe kaka masasi oyo ebaki toza baafricain na ebandeli boye ebandi baparent bakoma oboya toya obana na motu makasi boye tokomi komona baproblème na kaka na ndako na biso ya libala eza malamu te merci beaucoup ndenge yo moto oyebi mikanda baafricain yango nde bakoma yango baproblème lokola baza baparent balobi yango non esala eloko te ça te plaît osepeli nango ça te plaît ke toboya na brisquement kaka boye mais toumeli okozala patience te masasi masasi bon malamu quelle audace baparent nao bayebisi eloko moko te sur mindondo te papa kofréquentaka lisusu mindondo te koyaka lisusu te komonaka ye lisusu te limwa soki omoni mindondo na nzela tengama oyoki nga nasi nayebisi baboti na yo koyaka lisusu awa te kanga mpe bima excusez papa kende mindondo en chambre pendant 48 heures 2 jours kobima te bana motu makasi boye na kosala ndenge nini dudu eza mawa mingi dudu na likambo oyo tosala eza mawa ozokata soni te okamati mpe buku esantu oti liboso na yo mpe mokolo yenga nyonso moto azangaka te na balabala toza kokende nzambe ezalaka kaka yo okendaka kotonisa babaya pamba osekisinga ye monzele nasekisa yo osekisinga mondimi azalelaka ndenge wana te nazali mondimi namoni mabe na kati ya ndako na ngai tika nayebisa yango mabe wana elungwa mokofandisa ye ovandisi yo olobi na mwana
kimondimi yango ya bino ka ya maloba ozokona tonisaka bampamba bana matoi mangongi faut redresser bango mais eza faute ya mwana mobali te eza faute ya mwana na yo soki mwana na alobaki papa na ngai limusu okotaka te mwana na mobali akokaki kokotaka te okomata mwana moto obengane ndenge wana lokola mwana mbwa il faut redresser ye na ndenge wana ya kobengana okamati mpe buku oyo te bino balingaka kokitisa makala moto na moto na bino moko nzele sia nalingi kobalisa mwana ngai na mwana ya moto monene mawa yo tatoko mosala commission mpo ngai mwasi kutu nasala mpo balobaka mwana mwasi na mama na ye ngai naza kosala yango te me yo obandi koteka mwana mpo na mbongo nakosala commission te dudu eza mawa mingi nakosala commission ya mwana te nga nazali apart mosala nazokosala na kwedi nasalaka bafere na ngai privé je voudrais obtenir un crédit mwana ya mobali wana papa na ye azali PDG ya banque akopesa ngai crédit absolument oteki mwana mpo na mbongo dudu nga natuna yo nga no ntango tobalanaki dudu yo ozalaki na eloko nini tozakola mitokoti yo yangi na eloko metina nini oza ta na soni ntango wana ezalaki ntango na biso manzele na ngai ntango na biso fo natanga na 6 classe naluki mosala nazwi mosala nabandi kosala nazwi oyo makoki lelo na fandi me bana te bana na biso te onzeli tika bana na biso te bana na biso lelo obali papa ya pauvre mwana mpe akozala pauvre obali famille riche mwana mpe akozala riche loba kaka monzele ntango tobalanaki okutaki ngai na bakiti biloko nyonso me ntango tobalanaki ngai ozalaki na eloko te eloko nini ekopekisa mwana azotanga aza nano mwana moke ntango ya kosisa mosala na ye abandi kosala akosomba biloko ne ya ndako nabosana eloko te babotini bazokobela te tata na mama omonaki bango eza mawa akosisa vraiment classe eza mawa akosilisa yango te epuis monzele ta tika te yo lobaka nka bana bapauvre basilisaka classe te bana bato ya mbongo moto bakomaka na campus yo mokolo okomona crédit ekoti awa na ndako ofiotola lisusu monoko te nakofiotola te yango kasi dudu ngai nazoyebisa yo na makambo oyo nyonso lokola ozoteka mwana likolo ya mbongo dudu yebango malamu moto na makolo ya pasi ya mwana wana eza na moto na o dudu yango nazoyebisaka yo po sikoyo okamati mbongo ti liboso mpona yo ozokanisaka soki ozwi mbongo ndoko ya monene naza na moyen mwana ngai fo abala mwana yamba moyen obotaki yo nateki mwana te nateki mwana te likolo ya mbongo nzele Mindondo. Papali. Mais ba fleur ka oui ka tu bokata moko ezobeli esthétique ndako boy. Eza malamu te. Na bon ça on le bina tongo. Oh. Mindondo tala kana. Beauté na yo. Ezali synonyme ya richesse sa famille. Ah, oui ngala ko bombela yo te. Ngaza faire avec nos jeunes pas za jeunes. Ça va être vérité. Le père na yo grand frère na ngako a epsa ngai que yo aujourd'hui fiancé moko ya mota moyen père ne azali PDG na banque moko ya de la place et puis ba la famille moko riche famille moko réputée en tout cas bango ba accorder principe na banque yo faut ba la type ona ngapi na za d'accord pona bango obonyo so les apona les apes intérêt na yo donc yo no zalo joro lokola ya locomotive biso ba wagon ozomona yo so bongi biso to bongi donc buka la te tanga pera les gnos na koma malgré mon nez ali mais ba moyen de kima poni ba pour nous pour mister donc si on a remonté à partir ya yo les gangs na bono ya awa on présenter d'abord tala les père na ngai et puis nous encourager à poser ba doléance na ngai voici mi sanga parti ozomona asim sanga parti remonter ba faire et là on a zo boya ne mona na ngai na yo kayona masasi bokata ba traiter na bino bokata ba traiter ko jouer la hypocrisie te soki ngala kutona masasi na nzela petio na olani sai mama na ngai on comprend ngai bon c'est un bon conseil ah oui grand frère ko na go o ka trobe na butio na zo sai très bon conseil ngala bimina grand frère très bien conseil
poudre. Mais Monzele. Monzele. Mwana lo nyamwana koto poudre. Dega mingi. Kuna dongana za place na yo, Sabong saka mwana. Bon temps hier à parler poudre, bon son nom n'a pas parlé. Kasi fuko la kisaka yete. Na la seni hier va parler poudre. Aí ça que va parler poudre, tant à parler le besoin pas parler. Secret maman zaka, pas mwana. Secret mwana mwasi. Zaka secret pas maman na ye. Hein? Ngala secret na mwana te. Yo mako mto yo yebi secret na mwana no mto kusala. Mama. Lelo alobaki tokobima te, yo mpe okobima te. Toza na ndako. Toza lisolo ya kosolola mwa moke moto nyonso akoya awa bon ifo toziyamba ye na ndenge ya molamu ndenge ya esengo mama yango tobimi te tela mwa moke sava mama mwana mwasi azali ifo azala kaka coquette elongi sourire elinga kofungama nayebi te ntango nakoti namoni yo awa na papa leki na yo elongi ekangami malamu te mama fungula elongi zala gai il suffit simplement mwana mobali atala yo aloba oui vieux dudu wana abota mwana de loin akomi nanu pembeni na yo te. C'est ça que je veux. Que toute personne qui passe ici, Nangaï, aïe, bah oui. Oyokinga, maman. Sourire, awa, kobosa na kote. Hein? Pesanga na nous. Vera mai. Indono yaka. Zele. Même des marches à femme qui roulent avec sa moine. Le bien, les camonés, Nico. À la question au seka, au fond, la mono. La tienne, nous soukate. Nga inazala mwasi. Bon, kotamule na sala. Monzele, nazala mwasi ko. Oh, lady. Kotamule ya pamba. Ni bali fuba kufa. Dis pas kufa. Na balabalo ya bisoni. Mama tala. Yango nzete mtezo tablo. Mutu bazako nini? Na ilongi, na démarche, maman. Nazala mwasi. Nayebi te. Hein? Démarche, élégance, tout ça. Papa te porte. Kende ko tana porte. Fungula. Ilongi ko funga ma, sourire ko bosa na te. Ya, mondano. Kasi pono ngena ko tike papa misi basala ka défilé ta ye ko la ko tambe. Tout de suite on vient. Soyez souriante, des marches à malamu, c'est tout ce que c'est pour ton bien. Si toi tu es bien, n'a peine à quoi malamu. Famille et bongi, vas-y. Qui yo lo ka o lo bia tambe la. Ah, non. Ah, obetana. Ni, petit nawa, j'ai signalé le monde. Ah, le monde a la raté. Mon président. A la raté. Mindondo. Papa. Koti saye. Côté. Oh, tu as le moto. Oh, Coco. Ça va? Au président. Ça va? Alors? Ça, c'est un boulot à toi, c'est vrai? Ah, la lité trop pour na yo nanga. Comme Simbi? Père Aboudin. Na cause père tout ndenge olobaki. Na nale na landele likambu penda ndenge olobaki. Aboudet. Na raisonner. Même c'est là. Oh on a sa fille, yeba na sande mpwama na biso. Mutu asimba biso na makambo bane. Na landele likambu penda na lito ya ndenge wana. Et osimba. Papa Ndemi? Ah, ben, on a un petit peu de moto. Akoyamanga? Oh. Écoute. Bien réussi. Coco. Bien là. Coco.
Rendez-vous est simbi. T'avais la roi des colis dans la vie, dans les caviers. Y'a marqué wana kaka. Ah, pas de problème, hein, Coco. Le cola, et ça, les wana, pas PDG à Yamangaï. Balobi n'a pas Lobi na tongo 9h. Puisque PDG à Yamangaï à 10h. Lobi na tongo 9h. Vous en avez collé. Ah, toi aussi là, na siko yo mo preso. Doudou, Doudou. silisaka makambo na moto oyo akende oyebi malamu ke oza kozelaka oza na makambo awo moto mbima azolala pongi azolala pongi ovandisi pese biloko na bima akende moto tozaye kozela ezali nde ye mosusu te nini bon Coco tosila na ve na nga Coco tianga mwa parti oh mwasi na ngai ah voilà mais chef makambo na mabuko na nga oyoka na lite trop mpo na bino ya mere na nga Coco kala mingi te kosimba oyoka Coco ovie na nga o mwana na ngai mindondo oyo nayebisaki yo à un temps à un temps ok à un temps mpenza mindondo oservirie kobosa na sourire te koseka elongi mama leri yango oyo bon Coco naleli sentiment wana mwa moke ya marque à jour wana tianga mwa marque à jour ça va mwa motu moko journal lelo fo simbanga na ndenge abieso totali bien tielanga mwa quantité ya poussière mwa lokopi wana do ekaka ya marque wana bamasta kutu bayazaza lelaki yango mabe la petite petit na motema moto pene okotyanga mwa mai ya malili te tianga mwa limba mwa ya malili wana do motema danse servinga ko petina celanga mai te obude nini nango nana ocelo mai celanga limba na baye mai te oza soni te papa ngai na bona ngai papa ngai alingi na ngai te ngai na bona ngai opreso ya problème tianga ka koli na ngai naleka ve nanga ezomela tala ero boye bamaster bazozela ngai nazoboma tule bata na ngai awa servir ye tirenga mai puis kobosa na sourire te elongi ça va ezali likambo ya ntan yo oui tout de suite nazoya nango bon tous les batants oyo ozobombela ngai awa sikoyo bovie nanga otyelanga mwa basentiment ndenge sentiment naye mosusu ozali papa te mbaye na tieli yo te yo achalimba peti papa te ngai naketiela yo pura peti ngai nga banzele bakasumuka oyoka banzele batimba balamuka osamaka moneti gbetele moko bo wamboka tia oforma bamboka tia Petit Nanga, je m'appelle le fils à papa. Oyoka. Timbelanga nan, talanga bien. Kokoshi, Mutuma Kambo. Oyoka. J'habite dans ma campagne. Petit, ma campagne. Ndenge ozalana. Papa likamuli na ngai ko koni boye. Zala calme petit. Nazoteya yo. Ndenge ozalana. Wa déjà nzele nanga. Okomi nzele nanga pena. Oyoka. Tu pas na kati ya liste. Ok. Ba pe ma côté mo na nga. Bakala mingi te na ma campagne. Oka solo a poto petit na. Mbanga na wane ko lemba na basoso. Basoso de Paris ba jambo bani. Biloko moto petit oka. Mutu asaka na kana la rezanga père na nga mvama danser. Ok. Ok. Awa la kina pamba plus de 5000 nzele. obalelaka sentiment ya koko yo kutu oza te soki totali mpenza bien oza ta somona dollar peti nango naa na ntina dollar te nabangaka yango te naa na somo nango te naa na somo nango ata moke te na osimbi so osimba na mwa 100 tono 100 $. Bongo balobi okozwa 10 000 nango
Nga saka nango pamba pamba. Pe na oya kozwa ifo petit na kosukola o pe oya kota na chic d'ocole. Hein? Moi basukola o ten wana dog poso wana pe eko ba pe ado lai penja. Oka. Bonjour. Maman, je suis directeur que dit ailleurs. Il y a un bureau. Ah bon? Azo Belaka. Bon, ça va. Oui, entrez. Bonjour, patron. Bonjour, Doudou. Grâce à mon ok. Merci. DG, oui, puis PDG, qui est tout le monde. Mais, on a un peu de bunga te. Et puis, il y a partout. Oui, oui. Bonne. Ça, il va commander par la biseau? Non, patron. A commis beaucoup de kilos dans biseau. Ah. Oui, oui. Moi, je suis mobali, alinga bala mono ya biso mwasi. Ah, c'est une bonne chose. Wana patron na yeko senga na yesu kuguzala marraine ya mariage na bango. Mais souvent, on a ceux qui battent balimba balana. Choix ya parrain to marraine, battent basala les ali battent balimba balana. Les ali te qui ont tout ça la choix na place na bango. Oui, patron, les angaïté. Ezali bango moko bamariye batuninga soki papa okoko mona DG na bino te po azala marraine ya mariage na biso. Alors bon, nakutala, je vais poser le problème au patron, ceux qui ont mis, il est disponible, bon, je ferai votre volonté. Et moi, je vais Bon, le col les ali choix la bango, nandimi. D'accord, merci bien, patron. Sentez que ça... Oui. Bien. Merci, patron. Doudou. Patron. Est-ce que Mikolo est aux la nouvelle directeur Kodite? Si, mais si. Naza voisin a été dans le quartier. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pour na téléphoné na bureau Bayebisinga a été. Et pourtant, ma ça qu'il y a une semaine. Oui, c'est le docteur Alobaki qui est dans une semaine à répondre à ça. Bon, patron. Secrétaire na yazo Yebisanga qui nano bandi msalate. Akubanda te, hein? Abanza kubanda susu te, awozonga susu msalate. Onani? Compte tenu état de santé à mon patron. Kodi aza très souffrant. On les cache chaque fois pas na pour oui, il y a 4 jours na zaraikuna. Mais ce qui est dommage, patron, moi c'est naïe, la pauvre femme. Kodi est atteinte de sida. Allez. Oui, oui. Chokotali, Nzoto naïe, tout ça.
Symptômes, nous déjà. C'est vraiment pénible. C'est dommage, enfin. On ne peut rien. Mais quoi dit vraiment dans dingue la monnaie la kaya za mutu moko makamba mbilinga mbilinga te. Patron, il faut vous méfier de l'eau dormante. Qui dit azali maye lala. Mais qu'on a essayé de salamakam. C'est un chat. Il y a que salamakam on a été pour que tout le monde sache. Mais il est très souffrant. Très souffrant, c'est dommage. Vraiment les enfants n'ont pas trop. Nous avons besoin pour faire la mission de service dans la poto. On a peine à regretter dans le si il y a des malades parce que souvent la mission est en salak. Et le col a zaté. Nous sommes tous disposés et disponibles, patron. Nous sommes au service permanent de Moussa et la compagnie. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient. Bon, on a moni, le col a payé moyen à reprendre le micro et zaté ndingo et bisinga. Yo koko ça la mission à la place naïe. Bon, alors, les cas n'est pas financier, bah paye ça yo bah frais d'émission. Après aux bah dossier on a na secrétariat nanga. Ok. Après va ça il a un rapport na makamu. Et puis que zo kende na mission ya société na biso. Ce que il faut ça oui bah comportement ni nous propose à nango. Oh de ce côté-là, patron, vous en aurez des nouvelles. Alors, je compte vraiment sur vous. Merci bien, patron. S'il vous plaît, patron, vous souhaiteriez sûrement que je vous ramène un petit cadeau. Quel genre? Cadeau, tu n'as pas monté. D'accord. Donc, on a fait sa mission de service. Et ça, c'est que non, je ne vois pas vraiment important. Frais d'émission, on a utilisé pour vous offrir ce cadeau. D'accord, merci bien, patron, j'ai compris. Oh, excusez-moi, patron. Ça va. Merci. Oui, entrez. Bonjour, ma soeur. Moi bien. Ponier. Malam. Horrifique. Anglais quoi. Ma soeur, ndeni mindondo. Ça va bien. Vous tout dans mindondo. Vous vivez pas là-bas. Na tuni pona utoleka kuna na ndao kutaza ta dimai banda to. Yawana bi avana zonga ndao na opeso no mbote. Ça va. Mais là quand moi mi me pona yo na et. C'est que c'est bien bon. Na oka ke pas bat. Casse. Vous tout dans ça pourquoi parce que c'est qui on pas bat. Yo ndo ko expliquer na bien. Même qu'il y a la répétition kaka. Il y a un petit problème qui passé entre les parents et trouvé que les gens sont bons et puis les parents sont bons et on va voir que moi moyen que ya balaye sinon bo biso to boya na bon pas bala na muta situation et bon il moi monde enfin c'est là et puis au moins eza berere oyo baparent bazosala bazokota na problème etali bango te mwani biso na ye c'est dieu eza nzambe moto atie nga na ye tala nde tokumeli banda bomwana tokoli ti sikoyo ozomona eza nzambe moto asali ke nga na ye c'est une erreur de baparent bon bazocomprendre bango nano te bacomprendre après nzambe asali ya bolimo na mbongo donc nzambe na mbongo biloko mibale wana opona nini opona nini ah ma sœur non la poste cause un garçon moi intelligent et puis na ba beauté na boye likama moi si basi bazuli mobile so tiki kakati mobile na opesi ba mbongo ebele ndenge wana ba $10,000 iyo ningo la ndila yo za mbongo opesi
ata $1000 apamba oyo eza $100 apamba oza na mpopesa ye masasi tika mama ndenge wana minguna banda bagene wana banda kala mpo nalingaka koyebiso te so nalobi ekomi oyo abomi libala baninga te abanda makambo na banda kala sikoyo alukaki ka moyen mpo amanifeste ngo aprofite na nsima baparani mpo baparani bakokange te donc ye moto atindi osika bosi osoli na ye oya kotyola nga nano ndenge naza na $1 te ça c'est 1 de 2 maintenant enfin nayebi te soki eza ye moto atindi eza kotyola nga siko mpona nga naza $1 te ye nde siko moto aza na $1 mingi aza kozwa kuna mais epuis soki oyebaki ke bandakala mindondo aza kosala baje na ye wana neti obombaki yango mibomba yango kaka odefolango siko mpona nini mais nazo so po ye bolongola motema po sante nde komi okonda bato nyonso babika likolo ya mwasi nalobi tika yango kaka so oza na lisolo mosusu te donc mpona wana kaka oyai koyebisanga mpona $1 donc tika na okaka okende na yo mais na okama masesi yango ya mindondo waboya avec raison oza mobali te mpona nyonso na oloba na comprendre te nde ozoréagir boye okamisanga je regrette so oyaki koloba bongo soki kaka mpona oloba bongo donc je regrette tika kaka soki oza masolo mosusu nabi keye no kaka koyesamaka bambongo tata bapese bambongo ata nga naza nango te mais tika kaka keye na yo kaka basi kitoko mpe baza mingi ye masasi kotia nde susi mpona mwasi te natie susi te nalobi ke yanga na ezali nzambe tika kaka nzambe na mbongo batia sika mone nzambe ebele $1 bapesa na yo oza nango opesa ye mais naza nango te kenene kaka mozebisaka likambo $1 likambo tika nga ko na nango te kenene kaka tika ngai po santolo nde ezokoma boye baparole mpe so baa maladi bato nyonso bakonfirme yo mpo ozwi yango je savais bino nyonso ndenge moko na voilà santé eza malamu te bolingi komona moto abela bibon te moto abela mo de test te ezala fièvre typhoïde ekomi kaka azwi yango tia banderole na kwe koma wana bapara masasi baza na sida tia na zandu koma yebisa bato ndenge wana bimakee na o ese panzani quartier mama ngam no koyeba ma mari ayaki na zemia wati o azwi sida sikoyo baboti mwana ba 9 kilo masasi na mobali te yango mindondo boyi kende kaka kena o bonjour bonjour makilele makasi wili bisola malembe te c'est quoi osala défilé basi obieni non papa donc so mindondo aboyi libala ekomi problème akoluka basi kaka mpona na epai nyonso termine d'abord tes études bon ayaka liboso ala yo mpe susu faya kokanga ye de toute façon mindondo aza mwasi asuka te ngala modi kutu bien kwa libala ngo esami te parce qu'avec le comportement de papa mindondo wana toza soko bani babengaka wana baningaka wana soko bakobani basika mo comportement tata je ne peux pas accepter yango wandenge ça m'arrange kutu libala ngo ezala te bon orepaselenga veste na ngai lobinaki mosala ça va bon papa docteur abine docteur je reprends le boulot il n'y a pas de problème examen ça va oui parce que papa ope quartier nyonso si bayebi déjà ke oza na sida sikoyo quartier bato baliaka na ndenge wana bilobela so amoni moto akonda lisusu te na mboka oyo abela mpe lisusu te donc so obeli kaka yango na yango c'est ça donc moto akobela lisusu na mokili oyo longola makama na motu na yo e prépare tes leçons alobaki me ntango balomona tozotambolaka tozali kaka ti bakolemba kaka ya mbula soki ebeti mpe katanaka kaka eza motema mabe ya dudu opandaka sango wana Oui, entrez. Moi, que j'ai aucun doigt. Bon, les mieux. nalembi te naza nanga bien bona opesa mbutu ndio so indeni na wana ozali mpenza na poso bapesanga mbote yango olekai ngai awa minono mponi ozalaka bo
Yo bilo ninga ikendele kota masasi kuna na. Batunda na mona ki ote. Ozaki na balabala. Na mona ki o bien. Ino bakamada kishasa bozala ka bongo. So muninga zumwa problème na mobali na ye, mikolo wana nyoso komi ka kokende kotala mobali ya muninga. Poto wana problème na ye. Olekinga po kanso ebinda kuna biso te. Batunda wanano olekaki nga bokende ki wapi? Comment expliquer na sina mona ki place côté ina na tina explication sur te. Mindono so ipo yaki kamena yebisa o oko regretter lui. Elo na ko regretter. Banga masasa otine na mikanda yo zomo ngelenge. Kasi so azotino mikanda po na ngai. Bayaka na ko bisa muninga ke no mbali na tini mikanda po bozonga. Yo zo lo bate loko moko to doubler nga mamoko komi ke pa. Mikanda yo zonga na te. Yo ndina masasa ndebo mesana yo na ye. Ngana yebi masasa po na yo. Atuma alinga kwa sakana so mibale yo ndimi kambwana nani masasi penza masasi wa yo linga tinga ko wa linga ni pati mama ti alors tine nani kanda ke yalinga pa balanga ngape nene zamu nani ga masasi penza balanga masasi ya ngai li pati masasi ya ngai yo bien masasi kasongala ki ba mona ngala lekai kuna yo kasiko likambango vanda na ko mwana mama na ngobike kona fanda tika na mama ko melengi pona fanda ni pese bazalo ko bazoba bolikamni masasi ngwana zo sombela ba pantalon na kulata eloko nini masasi penza za nango eloko nini masasi apesa nga so ne talinga te melika monga na sepelite ponga no tumesana akoko linga jamais tini na mikanda na batu na ndauke ponga na kwa mwasi ninga kwa mwasi azokata soni te kwa mwasi ya masasi banda kanga mana deuxième graduat zo matate kana deuxième wana na vanda kalo kwa zo bana zela kai nazo kufa na pasa bolingo ali pati nazo so moite na kufa na souci ya bolingo na lala bolingo na tala kuna pe susu tala kaka ta yo masa yo pele mwana baluka na bonongwa yo position ndanya mwana yo lazima sasa ufana kazi na kao ipati yo pende osekisa oyebi tala kata oyebi ke mbongo eza mbongo ma chère oyebi ke mbongo eza mbongo penza moto na osalanga badanse penza mwana mama oyebi ke so na yoki kana sango nazoka kana sango osuba 10 millions loba nga aussi zani mama sango yo kakien encore babalo likambe vanda kate pio basi balobi yoki sango na linga yoka na munoko no mo pona mwene bato so babosa na bazero mama na za fier fuka mikolo penza na ndako kanga na ngo so mwata ba nouveauté te ngana ngaka mikolo mama na oloba te $10,000 penza babambi yango likola mesa boye pa oloba ya so penza oza munoko olo oloti te za vérité ngana loti te ba yebisa kinga nde solo $10,000 apesi na biye tu peux acheter des bijoux bon ça la kaka ya okanga lopo mteka ya okabela pamba akabeli ngai ka pamba bo nasali mpe mosala mwa monene te 10,000 mana yo nde mokolo ngo nalalaka natanga ngo natya likolo mbetuli pati natanga ye nakangi nabombaki yango natie na nasa matela mabe natie na kuse nalala na ngabi namona te mama namoni ongenye nini bo me mashia d'un côté penza obike masasi azaka na motema na ngai penza mashia epai mbongo epai pe masasi pona lazalaka ndenge wana masatalaka lare eza lare mekotekoloti mpo atangaka boye basi misu bakolinga ye oke masasi azane bien akolinga mwasi mosu tavanda kaka kuna osilika tia osisa classe ebo mobali wana ndenge danger te bino ozala boye so omoni ovandi oseka nalingi nanga te moto aseka mobali aza ne kaka bien mais nalingi te moto aseka mobali na ngai donc aza wana balanda te olanda lare naza atina naye na okiniwa forme ne ka talaka mais naza atina neti na natina ndala encore ozopemela yango penza mikolo nga na nga mama me susi ya mobali na ngai ezanga kaka na motema so nalali penza na bonjour papa bonjour papa bonjour Dondo papa un verre de bière bien fraîche ok oh Dieu
Banzela wana laissez tomber, Banzela wana laissez tomber, ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana laissez tomber, ezaleli wana gome il faut gommer bafoti nyonso ya yo osala, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana. Monzele, sala, 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 mosala. Me cola y me la primise, pensa kamuya. Primis nangaya mo fude, kukinangayo. Na primise, sala, mosala. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Dondo, Papa. un verre de bière bien fraîche. Ok. Oh Dieu. Ouf. Toi, c'est comment encore? Papa, Bossanina. Oui. Nga camarade Ndondo. Le nom, je vois, mais le comment? Lipati. Ah. Lipati. Et depuis un certain temps, comme tu déranges mon cœur, hein? Tu me l'as comme dougou, hein? Qui papa? Écoute, avant tous allez, Bissumi Bale. Je préfère que nous parlions dans l'intimité. Ce que mon Batbazali Mingi, tu m'appelles papa. Quand nous sommes à deux comme ça, tu m'appelles Doudou. T'es papa. Doudou, tu as Bissumi Bale. Eh. Yo. Oui, Kalawa. Naik mwaka. Aussi, on a $. 1000 $. T'es papa. 1000 $, t'es. Non, mon amour, t'es. Olingo, mon amour. Papa, so like singa t'es. Papa, t'es. Doudou. Olingo, mon amour. So like singa papa. Mais justement, ma lingi. Mais à une condition. Tu me donnes une bise, et puis c'est fini, j'ai 1000 $. Pour moi, on a plus de bise, on est comme ça, Makamonine.
Faut pas me prêter des intentions, hein. Makamani. Bisa pamba. Bisa pamba. Moi, bizi comme ça, Non. na mate. Oh. Hein? Bisa pamba kaka. Viens, viens. Ya pamba ngamu kuti. Ya pamba kaka. Bisa pamba. Tu connais ça? Oni nazomona. Mindondo. Papa. Omoni nini? Mais namoni. Mindondo. Papa. Lipati, hein? Yo yaka pa na biso ndo yaka pona makamba buzoba. Omoni mobali musika papa abotinga peza lipati ya solo wana. Po ni wakamada ishasa bozaka boy, hein? Ozo changer na te makamno akala. Eh mama. Oganye la ngabyo opekisa papa la bino, opesa papa no conseil te. Ngamna bandaki. Bon ololuka te mobali akobala mama ona sila ona kabela ka abali yote. Oyo moko lokotaka na balabala babali yote. Na papa sondo kantina kobala yo. Papa la bino na pesa mo sa pembe busy profiter. Bon passe na. Ndio zomo nango za lokumu mama. Oza lokumu. Papa na yo lokumu. Yo kantina za lokumu mama. Na ebiso ko soko yaka awa pona papa na biso na ebiso la pali pati na ebiso yo. Mukolonga na kosimba yo. Mutola kotalia bon sa famille na ye. Non bon sa biso. Obongisa sta biso. Obongisa sta biso. Conseiller papa na yo atika makambo. Mama, ngaka ntiko changer ko changer te. Na changer. On a kabela ka yo kanisa ko bala yo te. Ba caractère ma be hypocrite. Ozo ipa na biso na ozo yo kanisa camarade malamu soko yo la ne papa na biso. Na yela papa no papa na lelinga. Alelio na nini? Alelio na mpo yo lekele olekina lokoli. Alelio na lekele lokoli. Na sika mbala konte. Papa na biso. Bima na biso. Na mo yo lisusu para sote. Eza mbala suka na yo. Kita famille nga ba. Ko ya lisusu te. Camarade ma be hypocrite. Na mo mbala sima so. Oya ko tatu mo ko na ko de là. Na ko yo yebinga malamu. Voilà on t'a pas te. Ngala ko ko ndimelo ko ana te. Mama makamelekia pa soko yo moni yango o se pe nango te. Ngala ko papa leki. Na bandi kaka. Mindondo. Papa leki. Malembe. Jana place. Siko oya yo tata zolo ba yo. Mindondo. Kati konga na ye na masanga awo. Papa. Talanga na miso. Papa leki. Ngana ye na masanga ko papa tinga. Mindondo. Papa. Regarde-moi dans les yeux. Bando zwi fianso komi lo fundu na monoko. Papa no koloba lisu te ozo fiokola mbanga loko ozo bana camarade na. Ngamo na ko sakane na ngai te ata komi mutu mukolo ata komi maman mbi me pa na ngao sakane na ngai te. Grand frère ngazo comprendre ce phénomène te. Ça fait 2 fois on a vu le makamba boy. Mindondo ça comme une grande fille. Oui. S'il y a un problème, il y a pas un corps étranger ici. Vandi ça y est tout était makamba. Mais là, c'est dans ma famille. Vous avez bien avec la chambre. Voilà. Mais c'est quoi au juste alors? Mais c'est rien. Évitez Banabasi. Tozali a onaye a wakara sikoyo. Je dis bonjour. Mindondo pesanga bière. Yé. Papa, Lovinaye, Mindondo, cherche-moi, donne-moi une liste. Il y a objet de valeur, on a ligné dans son pour le mariage parce que je veux voyager. Oui, papa. Na sengi pe na camarade na yewana, lui yo pe pesanga liste. Camarade nani? Abandi kutomboka. Na lobi. Et pourtant, oui. Bandaki mokolo nini yo soko zo balisa mwana na ba camarade ya mwana osenga bango liste. Oh. Hein? Mais Mindondo motaye pesanga nga ya lobi papa akozala fille d'honneur na biso ya mariage. Na ebi bien ba fille d'honneur c'est mais ba boti ba somela bango bilamba. Bango ba kobenga bango ka po ba zwa bango ba mesure. Mais justement, na ningi ko kendo ko soma bilamba wana et pas nazo kenda voyage. Mais tu es nanzela na makamana zo loba, c'est juste. Le grand frère camarade de nani encore? La fille qui vient souvent ici. Yo pa lobi do camarade no yaka wa ya o yaka wa ya. Comment on a hier rébiété comme on a dit. Non, lipati. La brune là. Oui, la brune. C'est simplement ça. Bon. Oui. Babando kuswana. Enfin, dis. Le fond de c'est comme les mêmes qu'on a joué le sous moyen à faire couler film moi na wana. Je la attire. Ah oui, banga mana. Bon, petit frère, puisque nous y sommes, je dois voyager. Demain. Il faut y aller au Sénégal, liste, parce qu'il faut trop bien n'importe comment. Une parenthèse. Imprimer le système d'invitation, les a lisibles, hein? On va reprendre. Oui, on va reprendre. Maintenant que j'ai l'argent, on va reprendre.
peut-être en absence d'Angaï, alors vous pouvez retirer encore. Hein? Donc tu me fais la liste, il y a Tenu Nayo, tout ça, pour que nous soyons à connaître nos Kende. Je fais l'Europe, mais tout en passant par Cap Town, en Afrique du Sud. Comme ça. Hein? Ok. Bon, Monzele. Mais c'est prévu pour combien de jours? Ben, c'est un mois. Un mois? Un mois. Donc, j'ai ici les possibilités. Je vais en profiter quand madame va venir. Vraiment, n'oublie pas. Il ne faut pas être distrait dans la vie. Il faut vivre la vie. ezalaka moko ta mosusu emonani ta mosu ebongi yango tokozwa mbongo ya mission nazokende na poto il faut osala mpe liste ndenge nasengi na mwana yo mpe esa liste ana talitali kuna nyonso na moni na litani ya biloko elateli na yo babijou tout hein? Comme ça nasomela yango kuna peut-être c'est moins cher là-bas par rapport ici. Il faut que tu mais il faut me mettre ça par écrit. Moi, j'aime bien ça. Hein? C'est même quand on a la tanine. On est là, choix, yo. Na mona ki mubali moko asali commande ya cuivre na jekamine. Alors bien on l'a tenu tout en cuivre. C'est ça. Moi. Ne biso seme. Mukolo wana. Mayo na kosukola longi ozaka rabeoyo. Pardon, namba no leka ba munyo zoka kaka penza. Mais Mikolo c'est que c'est coquin non. Bon, que c'est l'été. Continuons. Ton petit frère, j'ai l'argent ici. J'ai des aïrs ici. Oui. Tu vas aller chez ton ami là. Il y a Dimbi Motors. Comment il s'appelle? Likis. Voilà. Tu vas chez ton ami Likis. Tu me fais le change. Oui. J'ai besoin de devises. Je ne sais pas combien ça peut faire, mais j'ai déjà calculé. Hein. Amène-moi les dollars. Hein. Comme ça, après demain, je voyage. Et le montant, c'est combien? Non, le montant qui est là peut valoir 15 000 dollars. C'est comme ça, le change. Hein. Ça sera 15 000 dollars. Comme ça, tu m'amènes ça. C'est mec. Aussi marrant, madame. Peut-être un bon taxi. Non, pour le réseau de sécurité, bon, mon fils va Kinshasa. Alors, ça va être taxi express. Ça, ça le retour. Comment on va remonter la sarosi boyo fungola? Tu attends un peu, tu attends un peu. Totalité, hein, au Mémika. Mais enfin, de toute façon, toujours contrôler en On a la confiance. Hein, moi, sinon. Ce que yo kamati mbongo nyoso na komona ano tindi. Bongo alanda ko tika na bilo ko leto. Monzele. Bozo me bali ndengeni. Bazaba ba étourdi. Donc mutu bossa na ka yebite lokazo sala planning. Je suis un responsable. Je suis le garant de ce foyer, de cette famille. Donc na yebi que mbongo wana bazo sala change, mususu ndazana wawa pour vous laisser bokotika nango. Enfin. Limbisa nga nte nyoso aneke bongo na tuna te. Uzalo kwa bilo bazo sala uzalo kwa maro bazo sala. C'est pas bien ça. Yo nga utumbura yana nga mingi ayo. Non mais il faut quand même voir ça. Oui, mais nous avons bien aux autres salaire. Nous avons bien aux autres qui n'ont pas de salaire. Sûr. Ah. Aux autres qui n'ont pas de poteaux. Oui, mais tout comme ça, Nzambe. Nzambe a mon nez à bolingo. Hein? Ça là, non, vraiment. Les pas me attendre dans la tenda qu'on a vu ça. Il faut comme ça, Nzambe. Ce qu'on go bima. Kukumisa ongolala droit okumisa kayeka po aleki aleki kolo azali kaka monene kukumisa kaye à tout bout de champ onza mazalo kumbandeko kolo akumisa azalo kumpona libena libela ngana usana misana nsuku
ndeko olikambo nini moto abima na mbongo boye ti sikoyo mpenza moto azongi te mokolo mobima yango semela ke wapi kabo kamsanga mpenza nde bozo papa likiona butu nga nayoka ye mongongo na ye te na baminui wana ngai nalamuki mpo nasambela nayoki papa li mpenza na musike na radio na ndenge atiaka valala nayoki ye mpenza na chambre me na ntongo leo ezotuna ngai yo papa leki namini papa leki ngai naketa ye na chambre namoni ye lisusu te baradio na ye oyo moke radio na moke na bilamba na ye na balivre na atangaka nyonso eza te chambre otikalika poleni na mbeto apart o wana eza ndoto olotaki te ngai moko ngai mona so nayokaki na minui ngai nayokaka ye so na minui nalamiki mpo nasala mabondeli na ngai nayoka papa leki ndenge asala bamakelele na ye bongo ye mpe na tata na bino yango nayebisaki ye kaye akenda na kalamu nano epa akomanda nano mondle lokola azalaka na banini motorola wana atuna nao bagendarmerie nyonso mpenza ebela mbongo ana kosuka wapi mpenza nzambe kopambola nzambe azopambola satana su ya kokotela nga na ndako maka satana liboso eza papa oza omitungika na ofamba satana liboso eza mpenza papa mutu mosusu te eza papa ye moko te azali satana liboso ezali ye mpo akamataki ebela mbongo wana apesi bakende kochange eza ye moko azokotisa satana na kati ya ndako so natali yo mpenza nayokela komawa mingi so ezalaka mpo na nga moko mpenza o libala me nakoki kolinga obala mobali neti papa te en tout cas limbisanga mama meza bongo mpo konyokoma oyo onyokomaka na ndako oyo ngai nakoki kondima kobala te longba kuna nanyokomaka na nini nalataka te naliaka te mobali nanga azwaka mbongo ya moke ndenge ekokeli na ye mpe ndenge mpe nga nalatela mais ozolia be ozolata bien mobali azorespecte te mama papa makambo non c'est pas possible makambo ya asala papa na bino makambo ya asala mais yo soki oyebi makambo wana si mama tokodiskute kutu to hôpital tobengi kaka bato bakumbi yo ntina hôpital soki oyebi makambo wana oyo ezosalanga mpasi tikanga nao na buzoba no wana no tikanga nakende hôpital nakende hôpital ngai oyo nakoloba te pardon ozotiaka mononga pa mama makambo papa azosala na kati ya ndako oyo ngai nakoki kosepela nango te papa azalaka ndenge wana te so azokontinue na satana na ye me ngai atikanga kimia na bakamarade na ngai tout de même mpo bakobanga ngai te bakamarade nanga bakobanga ngai te bakorespecte ngai te oza mayele te lokola azopekisa yo oyebi yango te ke mobali oyo ayaki mobali ayebi toyebi yango malamu ke yo sokomi mwasi ya moto azokopekisa na banzela yo yebi te ke bakamarade babotola mibala bato babalukela mibala bato kinseko yango esiko yalingi abalukela mpe bakamarade na ngai abalukela bango nani mpo apekisi bango baya kokotaka okobela mama na yebiso ntango na oloba na okobela me naza oblige naloba na yo mpenza mpo oyeba makambo papa asalaka ngai azosenganga masanga na yele na ye kokute na camarade na ngai mpenza bazopesa na babiza ngai nakoki kosepeya nango te nakosepeya nango te bongo likambo monene omoni yango wana eza mbote donc eza normal eza mbote soki apesi ye mbote ya litami kosala nini yo kanisaka na moto na yo ke papa na bino ndenge azali awa mpe abengani ngai na ndako azwi mwana ya moke ati awa eza nde bozoba bakamaradi na ye popo alanda mibali oyo ya age ne mpo babala ye akolanda mobangi abo balabala oyo nyonso kobanda kwenti kwani bana mike nyonso awa silisa azwa moko atia na ndako oyebaka ngo mpe lokona makambo abuzoba nasali naboma libala mama ntuka ngai na mobali na ngai ça je ne peux pas te di ozoyeba na yo mpe mama ngai azokanisa nazobanga koyebi soki mama na ngai soki ayebi akobela mais omoni yango mpenza normal kasi te ezala bilandela na libala oyo kokende okokɔta kutu mabala ata tuku sambo mpo oyoki kaka mobali no azwaki mwasi epai kuna olongwe okokɔta mabala kama antuka ngai nakoki kosupporte yango te mama ta yo moko kasi na libala oyebi yango teke soki okotikanga motema kaka soki oyoki boye olobi mpe mama soki nayebi so okopike ye nakufa mpo na buzoba ya nini yokende nano kotisa bango kaka bakota maître papa nana yotika jeune garçon moko aye kotika ngo en tout cas mama ngai makambo na yo na papa nakokota yango lisusu te olimbisanga parce que nauti koloba ngai nakanisaki kobela naluka ndenge nini nakosala mais omoni yango normal mpenza makambo na yo na papa nakokota lisusu te natindako mpe ozala secrétaire te otalelaka nga mobali nzela atambolaka natindaki yo te ozala soda na ye
Doudou Moni. Hein? Doudou. On n'est pas au Sénégal. Au moins, il était. Attends, la gendarmerie nous soit attaquée. Hein? Non, moi, je veux que à l'hôpital. T'es? Sans ça, assez à voyager. Ah? Ça fait Lunda, à Goutou. Non, le vélo. Camarade, n'a eu nani, le kiss. Et pour moi, n'a eu. C'est une information au soin. Vous, t'allez dans la chambre, n'a eu, vous l'avez allé? Moi, je suis le anga wa lobby na butu azakoyoka mungongo na ye na tongo sukwake no tala kuna mona teloko moko. C'est exact. Donc yaki na ndako puis ko récupérer biloko na yaki. Nzambe vraiment bela mbongo boy dudu na lobaki na oto. Ata idée za bande to kabula ndambu hein. Pas changer repéré to ba na bango a pensa dudu. Le changeur ça change bien. C'est l'esprit il y a mais qui Soki to kabula ki angoka. Nami sanda penza sani makamnini boye penza Dudu Nambo wana longola ki dime parce que na wuti na musala directement na yena ngwawa et puis na petit petit frère qui couchange changer ngo finisho nzambe kaka mwaye kutakuloba lisho ezate nanga pe na bosa na iko bosa tana mbongo tikala kina mpuka matatu longola Dudu kusaka na kana iloko wana te bandeo Mindondo? Papa? Ah! Nzambe nimeka na boye. Tu as les $10 000 na pesa yo bomba. Papa, ils ont sous $10 000, hein? Ils ont $5 000, ils ont $5 000. Na 5 ans, on a longola ki $1 pour na somba blo na mike, ils ont $4 000. Ça va, 4, hein? Ça va. De ces 4-là, je vais utiliser ça. On a voyagé de toutes les façons, billets, Zali, visa national qui donc je suis obligé de partir. Avec les 4 000. Hein? Non. Bilo ninga na oteka mama ngana sina so bilo na ngabona teka mbongo mbongo na ngamoko. Tata no ye azuma kambo wa sanza kimi na mbongo zo ba mbongo mbongo. Mobala nga olinga ki? Siko pona mbongo komi mbongo mbongo na ngamoko. Kala ko tupema. Osumka na ba tika. Où tu es? Ngana inkana kata ndako mwana mbali mungu. Dieu merci. Atini mukanda? Non. Pourquoi Cindy a la qui se place à Tikimbo? Le Seigneur est grand. Le PDG de la banque. A le bien sûr que moi samedi. Voilà. Je viens de dire bana ngozoli. Oh mon bali vraiment lemba boy. Mais ce soir zo tambla lokola mutala li pongi. Hein? Je souhaiterais que moi nangai abala garçon wana. Dans l'état où se trouve le garçon, je voudrais agumete. Un kufa pour que ma fille soit héritage. Il y a Dudu ya solo wana. Ouais. Mwana ya muke. Dudu. Oui. Ako moi ça kufela mobile ka pona mbongo. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, je suis très content maintenant. Mais je peux saluer mon mikolo ko bimate. Ah, au fait. C'est vrai. Oui. Hein? Bano kangamena na nda. Oui, absolument. Nzamba zolo. En tout cas, nzambe vraiment zandenge. Ako moni so paso leli muketi ale aningi sisu mususu. En tout cas, ça to yo. Oui. Entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va. Mais là, c'est pour ça, c'est pour Ah non, mais
Dans l'hôpital, le médecin a dit constat sous Kabi, non, je peux reprendre. Vous, le on a bandit. Je me sens bien. Moni ngai namonaki okokai kovanda na ndako nanu mpona mikolo moke parce que nasi na désignaki moto mosusu asala intérim na place na yo lokola santé eza bien te ozomona bamaladi wana ezalaka lelo fièvre mati lobi kuna ekiti ozomona ke kobanda koderange yo mpo osalaka mosala médecin a constaté que grippe na ngai esili ezaki grippe te esili nango bon abina banda mosala wana ekobanda nanga oui mais naboyi te mais et puis moi-même je me sens déjà en forme. Lokola mpe bakisi ezalaka nango te mpona maladi wana tu vois au moins c'est ça fait grippe eza na kisi te maman. Ah donc je vois Doudou s'apprendisse sango wana. Oui parce que oui maladi wana eza na kisi te donc c'est Doudou qui a parlé donc abi soki que koyedi kuna c'est fini aza selo positif et tout non mais Doudou a exagéré. Ngai nde mokolo nzoto nake na hôpital médecin na biso soki otala kuna na service médical na biso akoyebisa yo ke koyedi apedi aza na yebi important nazalaki na grippe esili nameli bakisi ndenge médecin prescrivaki ngai nameli yango esi nango examen na yo osalaki yango na niveau ya polyclinique na biso mais oui puisque baresultat eza kuna donc Doudou vraiment azopanza sango na ngai comme si ye mta médecin non je vais le voir chez lui à la maison non oui ça y est face à face comme ça à continuer comme ça puis on est c'est pas possible on vous pense ça comme ni ngana oui bi aux médecins aux unité bon namoni obandi ko set on dirait aussi liquide non maman je ne peux pas supporter ça nous pendant boui alors qu'il y a des médecins ça va mais de toutes les façons ngamu tazaki nos besoins pour na musala moko na ngana confier yo ngako que mission de service quelque part lokola pe ba yebisa kinga ki état de santé na yo donc il a fait ça pour voyager c'est ça yango wana ye moko pe Doudou aza sur place te na tiki na ndako kuna je vous dis que le tali siko na ndako pour lui dire il est à la maison. Il prépare le mariage de sa fille. Non. Mais nous sommes les voisins. Juste après ma maison, oui, il a dit, ça n'était pas naïf. Mais Doudou a un voyage il y a 3 jours. Enfin, à moins qu'il ne laisse pas naïf. Parce que nous, la tique est ndako, a préparé. Oui. La tique est ndako, a préparé le mariage à moi naïf ce samedi. Donc, à moins qu'il ne laisse pas naïf. Ça, je ne peux pas savoir. Mais service d'un protocole. Est-ce qu'il y a un tique à l'aéroport? Non, mais Nana n'a eu rapport à mon côté. Enfin, peut-être je peux supposer que quelqu'un a Simanaga. Mais sinon, dans ce qui est dans Dako, c'est pourquoi on a vu que ce qui est coûtier, je lui dirai des histoires en face. Mais n'a pas moi, parce que Baïbi Singapé est de mon côté pour le mariage à moi. Et pourtant, c'est un homme qui n'a marraine. Ah, il a marraine? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai vu celle-ci que. Moi, Naïe, à Zobala ce samedi et que j'ai laissé Doudou à la maison. Bon, de toute façon, le problème est que au Congo, il faut que santé est malade. C'est qu'il y a une grippe, maman. Grippe, c'est ici. Les gens, toujours, pour spéculer la santé en moto. Donc, on a droit à consulter, on a droit à bélater, on a droit à maigrir. C'est ça. Na compagnie na ba société en fait to ba na kisasa siko kumika ndenge wana ça va kende ubandela msana na yo bon akamsusu to otala sima mais Doudou il faut y croire maman bonne journée merci Sala, 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 mosala, me cola y me la
Oh. Ngana lukio. Akenda exam. C'était moi tour lukio. Mane wa. Ne fais pas ma lili. Yeso comme kuna, faut que bovanda portail fermé. Gana lingi makambote mana. Ngana kasuza kana sima pona mwana ile robiniti. Tawa kuna boni vabi. Sans information. Bazana makabuna. Na direct na zona na rapide. Na zoto na sans information ya awa. Awa wapi? Ndio uzaka problema go clear thing diso ile kamini. Bonga bazole kalegana ndela bakusama makele uzoka bangote. Panani. Pino uzaka meme bembe zaliwana kafo kanga na pesa information. Kasi ngana kutaka na kutonga siko na kuiba makamuni nini. Bana tu mpini tina ile na usala ba misana na bimina ngali barabara. Mutakufanya kazi. Bai wana bakutela kwa tour sope bakubala iso kinenge ni sope lelo. So bakubala ifa basala ba tour batu bai bakubala. Bakutela ngwan kashite batu bomona ke mariage besala min dans le calme. Masasi mwana nangana ebiti. Lobi na libagi noka kali kamboni. Vana nani wana? Vana nani ko? Lobi na libagi na yote, uza mwana mbali. Pia uzo sala ba klasi na yo. Vina ni suki te. Tamu suki mwaso yo kubala, nana bota mite. Mwasi bolinganaki. Ba famille bazui décision. Et moi si pe andimi na ye bakaba parana ye. Bazole mwasi mobali ya mutambo. Yo zana mbongo de siko lingo sana. Mama soto taide mama izape faute na bino. Yo na iski ana ndako tuzana mbongo te. Tuzape na mbongo. Bino lebo simisa ngapa ta ba $100 ba $200 ndenge baninga wasaka na bana bango. No, bino bolinga kangana université no na chaka lipa na saki ale na kenango. Masasi. Naza quand même ko bosi manga pe na argent de poche mama. Siko ye wana siko alandi ba dollar kena ngana sikadi gambala. Ngo bizo zaka na salira papa no ko ide biso yo zo argent de poche ngana so ya kolia. Tutela suba classe ngana bino kuna pena université ngo ba dollar pe kaka. Boto ngere suka ndengini. Ba dollar ngo université zuko ka ufuta ngo. Ile zima bati ba tranche ndambo mona ndenge ba yote tranche ndambo. Tuzuko ka kufuta ngata. Sobo simsa kanga tamkem kana mbele. Ko za moi bien. Tu vois le ka wana le kaka asaka ba tour. So iza pasi kanga mutema na ebi nazo comprendre yo. Tela na porte kuna suki na. Azulika soki bakupala niece na hii. Fuale kaka wana. Ngadi de mafungu na bali. Hadi ndapana wewe na kuko zekula yekingo na koti tata. Zonga kuna pa mali kina kile kuvana. Zonga kuna kile kuvana. Po na ningi makambo. Pardon mingi papa. Ya kulia eti ungene usamba. Kuna na ba hivi tege ngai diablo kota kangai. Pardon. Uko cha diablo na nzoto papa. Tika makambo wana kanga mulimu wana. Diablo sio kote na sio kuvana malamu. Mama mbota. Mbote papa mama. Ando bana papa disusu. Na ye mwa lisolo mokepa ina. Mama kamba mupinze. Lobaka kama mama nazoyo kama lisolo mokepa. Yo pina bibo yaliawa. Mwaye ovanda pesa ati. Siko tokusula pende ngini. Lobaka nazoyo kali. Kokoma ya komia wa mama. Na ye kosenga bolimbisi. Na manso maleka kawa mokoto yake ngana mobali na ngabo. Na ebi satana nini alataki ete. Na ye kosenga bolimbisi na maloba nyonso mabe azali kobimisa ebolimbisa ye mama. Ka kosenga bolimbisi wewe kosenga ba pardon. Bo ba tse kuna tso kasi batho ba ebi yango te. Bo mona ngwela secret. Masati. Bozo ba tsena na mtambo bo kanje ya secret bo mona ba tsaka pe ba pipo na kache ba tu mbule no ka tsako no ka butsa so bo tsa zana. No bo e na tata wa ko. Oh! Bandeko. Wewe ndio sima ba kutaka defle ndingo. Ati kuti ba kwata mtongo. Ipo mutu. Zonga na pembe kule pa mama lili. Kero fanda. Zonga kene pardon. Kene ko kota na 2 jours kuna Kuna kana na tranquille papa pardon. Kene na kule pa mama lili na yo. Na ngomi bien ka bongo. Oh! Papa kimia na komo na Yesu papa. Na hivi sika na usuka na mikambo tena. Mama na yoki yo. Oye kusenga bulimbisi. Na hivi te. Bisu na mona bisu stoke na kibuna kusambe.
bolimbisi basengelaka moto mpo oyo oyaki ozalaki na likambo te moto oyo alobaki bamakambo ebele nde papa na papa bana ye moko mpe mokolo likambo aza te yo oyo kosenga ye bolimbisi ebongaki ye moko nde ayana na moninga na ye basolola bape bato basalaka esika moko soki azalaki moto amona eke makambo asalaki eza mabe akokaki kobenga moninga te lokola aza na ndako boye papa mama tala azwi ata moninga mosusu ya pembeni na ye tosolola mpona makambo ndenge elekaki yo ekosengele bolimbisi seke ye moko na conscience na ye amoniki makambo wana asalaki eza nango kaka malamu te mama omoni na kati ya mokanda nzambe mpe komama mwasi asalama na mopanzi ya mobali mwasi na mobali baza eloko moko baza eloko masumu moto na moto afutaka masumu na ye moto na moto akofuta oyo ye akonaki koya mpe na ye nayotikela bino mpe invitation ya mpona mwana ya nini ya mwana akobala mama ata yo moko ozomona nano mwana ndenge ayali te mama ozomona mwana ndenge nini abimi awa bongo ngai susu nakamata nzela naya na feti wana kovanda na kiti mpo bazobanga na quartier o basekaka nga batiolaka nga to basalanga nini ata yo moko mama zalaka mitia na place na ngai mpo napesa mwana nga pasa miboma biso bapauvre bino batambongo na kosala ndenge nini papa mbote mais vous misi bopani j'espère que pesi masanga te abela omoni kuti nayaki tososololi nyonso na mama nakomi mpe pene alaki kosenga na mobali ne bolimbisi bonishe yango mpe naye kopesa na esika naye mpona kende biye mpe ya mwana yango azobana ya nini mwana akobana te mpo twana mposa feti mama lokota biyene malembe twana mposa oya bafeti ya bato te oyoki biso nde tobelaka bino bobelaka te toya na fete na bino kuna toya kobebisa toya kocontamine bato na base mariage na bino ata bonpodi likambo bango basaliki biso toza na mbongo te bapauvre babalisi mwana na moto mosusu quartier mombo bayebi likambomasasi awa na ndako donc mwaye te bosokona tokomata biso tokende su feti wana de toute la façon mwana mwasi soko babalisi mwana c'est-à-dire mwana mwasi mpe aza complice ya baparent na ye donc je préfère encore basasa bana mwana mwana te c'est tout basa suki place wana epa ya mwana bon papa te mama kende malembe yango anayaki kaka mpona ya atuli te o kanayebaki kaka bolinga biso te na quartier nyonso anatanga nasengi bolimbisi bokondima ngo te mpo nyonso ezosala bino ozwa mpo mwana nga bali nayaki kakamwata kosa bayina kisasa nde mwana bino oza nde mitema mabe likambo te bino mosala mloko akojijaka mitema ba oyebi tika donc mitema na bongo te eza mabe bakanisi tokokende fete na bango me mobali wana ndenge azali donc nda mwasi namoni différence kuti eza te oyo osala semblant koyawa ya kokosana kosenga ozwa fete boyi na mosala non mais nabandi mosala naka bien lakini nasoye mama pdg mais oh mais dudu makambo azopanza sango ndebi te ekomi ti na mosala non mais je ne pouvais plus reprendre le boulot non mais c'est impossible koya mosala te mais oui nga namoni fo omonana naye kaka nakina ndako na ye pendako ngana banasimalokola charlo boye ko bandeko tata na bana mobimba même na bureau aza ndenge wana même badossier ya bato mpona kosingi mikanda bato o ata un mois so eza na kote na ye azelaka kokufa bongo aremplace soko balolaka place yozala mais toyaka ndenge moko te je place nia koluzaa Mama Colombe, lelo te mokolo na bango ezali bakoya bakimana ndila bakobina awa bakokangisa monoko bongo nalobi tosoloba ava sikopona mama aussi ozwi moi quantité ne fût-ce que quelques échantillons quelques bouteilles ya masanga importé po tosala mais monzeli nanga bato wana bazokoya lelo c'est pas n'importe qui ils ont c'est des gens d'une certaine classe, une certaine valeur. Alors moi, sans importer, il faut que zanga te.
na mikili yango ya misusu osomonake baosala fete na bango bazwi masango ya biso bati wana so bazwaka kwa mboka na bango moko bongo biso moko fe tozala masanga na biso kitoko mpenza ya solo tokamata importe kota toapena masanga na biso o wapi yo olingi koloba biso olingi koimpose bango masango ya yo nayebi so tokamati mixine totieli bango wana moyo oloba siko masanga wana nao mosusu surtout que basi babimisi na miso ya mike bimi tant mieux hein mais sana badepense apampa mosalaka ça va tokosala kaka ndenge olingi tokoimpose gu oyo toza nango awa na bangaomela yango masanga na biso masanga kitoko nani mindondo azali azali kolata kuna mindondo viens ma fille viens Admirez la beauté de ma fille. Trois fois. D'accord. Na kuku, tout est fait? Yango nazosata kutungana na sisi pe ata te bandeko. Na cuisine? Tena sefo, kuna se komi pene. Ngati kona zoni nyoso na silisa. Bongo na kene mbangu na lati. Yo, kosime susu biloka mama na yo te. Tu vas te salir. Ne faites rien, Baba Nouya. Hein? Sois gai comme tu... le sourire, ma fille. Yamba tina nango. C'est là. C'est mon DG, donc patron de Gamsa. Pour le bino, je ne suis pas encore. Oui. Bonjour maman. Bonjour. Mbotema. Papa azali te aza na voyage na na ye te aza na mission banda kenda mais bayebisaki nga asa ye na akomi te asa ayaki peut-être ke aza na nzela nano akomi na ndako te maintenant awa nano akomi te tobala lelo ye mtani ngai kobala me lokola papa mpe aye te moi makambo moya ezala eza te de toutes les façons, il n'y a pas de problème. Je suis ye lokola balobi ki asa ye ta mosusu na komeli ya kokoma de mama l'autre etoningaki soki ata boye soki ye ayende abongisi makambo mais kobonga kaka nga moto naza marani na ye nakasi boyebi yango mama vanda kiti yango vanda mama omela nini nyonso bolengeli Votre santé, maman. Oui. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Ah, je peux dire? Oui. Bonjour, maman. Bonjour. C'est mon épouse, hein? Enchantée, madame. Maman, bonne frère. Bonne maman, ça va. Maman, Mélanie. Papa. Non, je te mets à tête. Tu as juste notre photo où mettre, hein? Naïe, il y a ça pas vrai qu'il y a hein? La dame veut tout soigner. Non, mais comment vous savez quoi?
tala no mpona bamai soki ozoka oyisa papa ke nazali ana na bezo tosola na ye tokopartage ata onga oh non biso tokomela so te juste c'était pour que tosola na dudu mwa moki kwa tomonaki mpe oyo awa toprofite topesa mbote epuis na biso mpe femme na omonaka kaka na fete oyo osalaka reception wana sinon namonaka ya bien mpe mpona omelaka mpe c'est ça oza kaka penepene oui juste mais tomoni ntango olingani na voiture bapapa na yo so bakomela nini tomoni na voiture papa bomela nini te biso tomela te tozomela so te nayaka biso tosona papa mpe nake tokenda biso mpo tomonaki mama wana toprofite topesa mpe mbote Patron, bonjour. Bonjour. Je viens juste d'arriver. Na Komikakawa, je me suis dit, il faut que j'arrive au bureau. Na Komi au bureau, on me dit non, patron est allé à Ouate. Je voulais m'échanger pour aller à Kolano Nandako, mais heureusement, il y a un coup de répanage. Ah, dis bonjour. Ndenge vous servir, papa Noté? Non, 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 pas. Non, pas. On a juste pour quelques instants et puis. Kena uzobavaliza papa na ukoteli kotana na ukoti atana na kitu na sima. Nani tu? Tara. Bongo linga we. Maman. Dieu le mouton, oui, voilà. Je vous vends. Non, il s'est tient à moi du le pipi à Zoboya Kanaya. Ada la fièvre. Vandi c'est malade, comme. Madame, excusez, on dirait qu'on a assis dans quelque part. La figure me dit quelque chose, mais si vous me disiez le nom. Ah, mamie, vous avez la famille à Bango? Ah, mais c'est gentil. Et Bongo PDG. Ah oui. Bon, dis, Doudou, excusez-moi. Maman, vous excusez-moi parce que... Non, tout salé. Tala. Dis, Doudou, awa, maman, excusez-moi parce que... N'a pas le goût, mais Doudou, tu as trop raconté sur moi. Donc, il y a raconté, Vinangaï, qui est un bel donc, on n'avait pas l'impression en face que je ne peux pas accepter ce que tu as fait là. C'est pas le moment, mais nous avons un grand événement aujourd'hui. Non, le problème est tellement grave que nous avons dit la sous makamona bino bufandeli awate. Non, nga ye mariage te, nga ye pona kiana ne sara ye. Pona makambo wana te. Oui, mamie. Oyo nde mwana na azobana. Oui, Mindondo avec Coco. Azobana na mwana oyo. Le moto. Coco. Makambo nyonso bino bufandeli ayo kozala lisusu te. Ah, ya wana bino ke déjà koyate. Mamie, ne dites pas ça. Non, maman. Si tu es de la famille, c'est une raison éventuelle. Mais nazoka moi, makambo nyonso zoloba na lokolo yebinga malamu te. Ata olobi na lobi kombo na ngai ya solo lobi ke yebinga no yebinga bien te dudu. Oyebi ke nazalaki na classe. Otaki ngai zem. Nabotaka mwana. Mwana nabota kumona ka ye. Mwana ngo yeyo kokodioko. Tala mutu na yo tala mutu ya mwana oyo. Na yebaki makambo nyonso te. Pona tene na poto mobala tinda ngai na poto pona kende kokengela bano basakuna na poto aye ko tingi ya lettre mikolo alibite nazonga na mboka pona makambo ya mwana okokodioko aza kubala na ye na bandiko tuna mwana ndenge ba parents nyuso basalaka aye bisinga ikombo na yo mais kamusaki nga mwa mutinga bite il faut na koma na kende kutala siki tatango duduka ko nga na yebi to mutu mususu mais makamba boye penza nazokamwa dudu mindono mobala ngonde yeyo olingi ko bali sabanda na yo mibale. Et en plus, Doudou, moi non ya yo moko. Tata munene lokola yo ozoteka drogue. Ozotinda bana bamelaka ba drogue. Soka ne mwana ozobebisa za mwana na yo moko. Tala mwana ndenge akomi. Soka meli drogue, c'est tala mwana ndenge azokomi. Masasi fala ya kumona mbanda ngo bandiko mwana ngali ngo komi banzo na mobala ndenge yo premier modelo yo. Moto. Chama ta dimi finiti. Accompagner ngo bino busala. Dimi sentiment moto na ngai. Ukamati bokete na stika ya koteka biloko mabe.
mama mazoka kutuka nazomona mwana ngo azolenga en tout cas makamba boye ndesonga meli caméra télé zaire ya kofilme penza makambo histoire oyo penza mwana mai bana mibale bakomo balana likola mbongo dudu biso bapauvre osenga nini dudu osenga mwana manini dudu mwana mai moi demi centime na babotanga na nef moya mai wapi komotiaka na mwana mai demi poussière pardon mingi papa ngolukeringa papa nga na obala nuzute na obala eke na obala eke makambo esila na obala voilà kopanda sanga lika moninga yo le premier lizwi moninga ondenge ezalaka opandinga sango séropositif koyida koya sumusa te boyela boye mpoka kokende émission voilà où tu te trouves sikoyo makambo boni oya yo sikoyo ezwi yo sikoyo to maladi nini ezwi sikoyo maladi nini ezwi nobati mbola kolalaka bapongi boye bandeko tala mobali kokosa oke émission te kopanda sanga nzoto moninga mosusu mais eloko eza nano plus grave kodi ezali makambo ya réputation ya société na biso voilà makambo biloko oyo bazoloba wana sikoyo soki mama azotunaka biso totindaka yo wana donc eza makambo na place te mapapa Voilà. Maman Monzerenga, na sala la compagnie, tout ça, na société, na biso na dudu, hein, tu vois, grâce moko. Mais na quand moi, biso de terre à bleu, on était, tu habilles. Donc, de l'autre côté, voilà, ils ont quoi, tu habilles. Tu habilles des nini. Tu habilles, il y a un bon maman, on est pas écouté à côté, on est bien qu'on va dans notre côté à Katanda.